Ma personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est bien votre humble servante Vinicia Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Karande Tolobana, la personnalité TV, Toyaka Kosa Moussala. Nena Lobake no Memabino Ti Nati. Lelo toza bongo na bamazo ya couture. Lelo toke na lopango te, lelo totamboli na wenzete kasi lelo tolakisa bongo bamazo ya couture bino batu bokenda musika, bokenda kala, boye basu ba midel te oyo ezotongama beaucoup plus na kati ya Kinshasa. Lelo Vinicia Timba kandenga ebisa bino atambola ti na ti, atambola aza bongo pona lakisa bino ba midel ya kitoko obozala jamais de sikande to barna la personnalité TV to la kisara biloko kitoko oyo ko décevoir mutu te o mutu soka tali esengeli na ye asepela. Merci. Sans plus tarder, Karande Nebiseki na bino ba abonné to pe balandi ya la personnalité TV lelo tozo la kisabongo ba maison ya couture et bongo toza déjà na kati ya moko ya ba maison na biso na lobi ke bozala jamais desi soki boye toza bongo na madame na biso wa tongaka bilamba toko o wapi yende oyebisa biso kombone nani asalaka nini eske atongaka bilamba ya bana mibali to ya bana basi pona koloba mingi te tozo sala découverte ensemble ngana bino. Bonjour madame. Bonjour. Kombo nani po balandi la personnalité TV bango balinga baye ba kombo baye ba musala osalaka malgré ba moni ofandi na machine ma baye bi vraiment te tolingi oyebisa biso kombo nani musala no ezani. Kombo nanga madame Naomi Kele, naza couturière, natonga bilamba ya basi na ya mibali. Bilamba ngo ya basi na ya mibali otongaka eza beaucoup plus kaka so mutu aye atali to eza ba midele oyo moko vraiment okreaka pe ya basi ya mibali okreye pe mutu alati. Oui, eza bilamba msu to créer biso moko totongaka so mutu aye to créer soit taponi na catalogue. Preuve que au monde na likolo ba dessin na biso eza ebele ba midele o biso moto créer eza ba catalogue te au monde ngo ebele so botomboli misu na bino na likolo botandi. Tolingi toyeba ba bilamba ngo neti ya bana mibali botonga pe na ba combien po balanja la personnalité TV bango balinga baza na précision yeloko bayeba tango linga tongise loko ausala ndenge nini akosomba liputa otongisa ndenge nini botonga pe près ba combien. Oui, ndeti ba bubu ya ba garçon ba chemise sokoza anticito na liputa pamba wana ofuta 10 000 francs to sombelio demi ya mukie ya tisi to sangisi so ye na liputa na yo so za na ngote oye osomba pa na biso esenga ofuta $10. Et bongo pona bilamba basi bosala ndeni botongaka nyonso botonga ba robe to ndenge ni to botongaka. Oui, biloka basi totonga nyonso tolati ba marié totonga ndel simple ndenge omona biso nde toza en robe oyo boye na ndenge omona bubu likolo eza brodé eza basi ba ensemble ba mabaya tout totonga nyonso. Mais basi baza un peu compliqué muso eza ka simple muso eza composé senga ba fantaisie ba tissu ni ou ba tissu ni ou ba dentelle puis elle a bien. Wana ndeso mutaye sur le terrain to pese prix par rapport au modèle yo opona. Bubu o eza likolo eza nde ya basi to eza mibali pona moni ngo eza ensemble na pantalon eza ya basi to eza mibali. Oui, bubu wana mwasi mobali olata mais oyo eza mwasi. Mais eza comme les garçons mwasi mobali olata po eza brodé eza na pantalon et kangi tetiki. Vraiment balanja la personnalité TV toza bongo na madame Naomi ebongo maison na biso kombo nango nini. Maison na biso kombo nango Ebenezer. Ebenezer donc atiki biso te est-ce que na kati Ebenezer au travailler kaka yo moko to ozana belève mususu te na travailler nga moto na zana belève na belève 5 nanga mo eza li 6 le londe ba monani te po tozaki na projet à continuer vraiment ma capacité pour tout travailler qui dire que banda lundi ti le samedi le ça jusqu'à ba récupérer bilamba tout ça un peu ba modification et on moni biso tozaka en 2 personnes.
Ok, merci Nabino Balanti à la personnalité TV. Nebi bien que bozolanda Madame Naomi atonga bilamba kitoko wa pikande tozomona tomona bilili tomoni babubu oyo eza biloko o ye moko azotonga ye moko azo créer tomoni pe na maboko na ye azana robe moko ya kitoko o bokozala vraiment des cités et bongo ye moko pe tomoni alati vraiment bilamba kitoko soka ko kotelema tomona moi ye moko alakisi biso tanke couturière abaki otika la simate ye azadi domaine esengeli na yasa nini alata mo eloko po balanza la personnalité TV o balinga kolanda bamona vraiment modèle o alati eza modèle o yo moko créer to eza modèle osombaki yango kosomba. Oui, eza modèle ngamo na créer talaka ngamo ko na créer nde omoninga na lati pe bato mususu bazela va batongisa lamba bamoni o lati nde bango baye yango biso musana biso ko créer tant bato bamona to benda clientèle. Ok, to ko singa bongo vraiment na balanza la personnalité TV bato balingi batongisa bilamba tomoni mingi awa babilamba eza vraiment te mais alakisi biso babilamba o eza ya basi pe ya mibali bazolata na sima aza bongo na bakatalogue o eza na bamidele ya kitoko bamidele moko babenga kilelo donc midele moko ya lelo otongisi lelo olati lelo ozala jamais déçu na kati ya maison na biso ya Ebenezer vraiment azotonga bilamba moko ya kitoko mama liloba nini okoki koloba na bato bazolanda yo na libanda mboka bato bazolanda partout na monde entier baolanda yo mama couturière liloba nini osenga na bango koyebisa na bango tant que couturière. Bon, lilobo lobo ezaka ke eza ba firi ebele ba s'entraîner libanda ba se lote biso to zwaka pe ba élève to encadraka na place ke fia telenga na libanda koko ya a se renseigner ce que esenga nini ba ye ba koti bandi ko yekola po bango pe ba koma lokola biso basunga mabota pe ba misunga bango moko bongo so ba pusani awa ko yo tongisa bilamba na atelier Ebenezer pa Madame Naomi Kele ba oza décité. Ope simbote na nani donc batu balandi yo oza pe na ba client na yo balanda kape ope bakoyi kolanda ope simbote na. Oui, premièrement na pe simbote na ngai na famille Kuma Mobimba na pe simbote na ngai na famille Leta Mobimba pe na ba cliente na ngai nyonso o bolanda ngai bisika bazali. Ok, merci. Vraiment kaka ndenge Madame Naomi auti koyebisa na biso balandi la personnalité TV a sokoye ozala jamais déçu parce que exemple biloko mo ya kitoko oye moko azotonga preuve to moni moko alati lamba moko ya kitoko yango na toko benga na bino nyonso oboza libanda mboka olingi otongisa elamba benga biso na la personnalité TV to memo ti esika Madame Naomi azali posa nini otongisa elamba atonga bilamba moko ya kitoko azotonga bilamba na ya mibali na ya basi botala ka jeune fille mais amepesi pona ko tonga pona ko bongisa pe ya ye avenir donc ekozala malamu vraiment soki biso balandi la personnalité TV toko se présenter pona ko tongisa bilamba na biso pa Madame Naomi wana tokozala jamais dessus to monde ba midèle oye moko azo créer pe to monde ba midèle o ezana catalogue na ye en tout cas so iboye pa na ye surtout ezana catalogue abetango dada oye moko to créer kolobata en tout cas musala kitoko kaka tozoko bakaka na émission na bino obolinga kamingi à la personnalité TV bolinga mingi kosala ba découverte ensemble elongo na Vinicia Timba femme noire pièce contre pièce kande na bisabino tinati lelo tozabongo na ba maison ya couture to la kisabino babiloko ya kitoko obozala jamais déçu yum tolingo tongisa elamba ozali banda mboka ba maison yango otola kisa esiko za décité olingi pe ona tongisa bilamba na ngana teka ozala jamais déçu kaka sans plus tarder nazanga mo côté parce que mukolo maison azali ndenge kaka tozomona déjà na bilili azawana yenda kopesela biso maison na ye kombo nango nini basalaka pe nini biloko nini beaucoup plus au bango batongaka awa na kati ya maison tout ça la découverte ensemble elongo na bino toza déjà ensemble na madame et bongo yende akoyebisa na biso biloko nini beaucoup plus bango batongaka awa kombone pe nani eske azana belève to azana belève te sans plus tarder boyokae ndenge azopesela vraiment na micro et la personnalité TV. Bonjour madame. Bonjour. Kombo nani?
Nkombo na merveille. Madame Nabiso kombo na ye merveille. Biloko nini vraiment beaucoup plus na kati ya maison na bino obotonga. Bon to sala nyonso to sala dame to sala pe homme qualité. Soki mutu ali banda mboka alingi atongisi lamba bosala ndenge nini? Est-ce que ba prix ba koki koyeba ba prix o botongela ba bilamba na bino? Oui, akozwa contact nanga comme ça to sola biso mbele ndenge akoyeba ndeni to ko sala. OK, quand ndenge na bisa na bino vraiment na la personnalité TV to lakisa biloko kwa mabete to lakisa biloko kwa kitoko o bozala jamais desi toza bongo na madame merveille. Kombo ya maison na biso ezani? Kombo ya maison eza de gloire en gloire. Kombo ya maison na ye eza de gloire en gloire. Donc awa mapamboli na mapamboli kaka ndenge auti koloba bongo ye soki olingi otongisa beaucoup plus elamba okobenga na la personnalité télévision ozala jamais desi okutana madame merveille ye osala mosala kitoko kandenge tozomona aza vraiment na babiloko ya malonga aza na ba catalogue ya kitoko aza pe na ba élève o déjà bazali bongo kotonga bazoye kola bazotonga awa musala eza vraiment ya kitoko obozala jamais desi ebongo bino bato bwa musika ya mboka olingi otongisa elamba olingi osala business na yo ke non otongisaka bilamba eutaka kine ekotaka na mikili na bino ya poto esika ezwami bino ozala jamais desi longola madame merveille parce que aza déjà na ba élève na ye o baza déjà bien formé o bakotonga bilamba pe bokozala jamais desi. Madame Liloba nini okoki koyebisa na balandi la personnalité TV o bazolanda yo ndengo zotonga soki balingi batongisa elamba? Bon mingi vraiment on lobeza te mais soki balingi baya babanga te bakosepela bakozala vraiment défité. OK, kandenge madame Nabiso auti koloba bozala jamais desi talaka biso la personnalité TV to lakisa biloko moya kitoko to nga ko lakisa biloko mabete pour créer biso ba problème. So talelo ko na la personnalité TV c'est que zelo ko moya qualité ezapelo ko moko ya malamu vraiment non senga na bino batu bozolanda biso libanda mboka. Maison ya otongisa bilamba yango yo tolakisi bino olingi otongisa lamba na yo za jamais desi parce que awa batongaka couture nyonso batongaka couture homme batongaka couture dame ozala jamais desi soko olingi batongelo bubu olingi batongelo chemise olingi batongelo robe olingi batongelo libaya ozala jamais desi po awa vraiment biloko ya kitoko ezali bazotonga biloko moko ya malonga ya kitoko oyo ozala jamais desi yo pe mtolingi osalisa mariage coutumier ozana besoin ya kotongisa elamba maison yango esi tolakisi bino esika wapi bozala jamais desi po biloko ya kitoko ezande awa na maison la gloire. Tozo continuer kaka na émission na bino obolinga kolanda mingi ya la personnalité télévision tozo continuer vraiment et bongo toti kolakisa bino ba maison ya couture mais mpona otongisa elamba esenga pe ozana liputa yango lelo tokoti pe na kati ya magasin na biso na kati ya maison na biso pona kolakisa bino que avant otongisa elamba esenga liputa toza na kati ya maison ya maputa tomoni déjà ba pièce kitoko eza awa obozala jamais desi bazana ba tusi ni bazana maputa o esangana déjà za ba 2 temps o boko sepela koyeba ba prix nango bo sepela koyeba mukolo maison okombo na ye nani epi ba maputa na ye azoteka yango combien sans plus tarder tozo ko babongo musala na biso na personnalité TV. Mbote mama mbote kombono nani po balanzi la personnalité TV bayeba kombono nani toza na maison nini pe to ekosala nini? Mbona na mama Lufosi mais toza na maison mama Charlène. Toza na kati ya maison ya mama Charlène beaucoup plus abateka biloko nini? Voilà. Beaucoup plus bazo tomoni ba maputa bozo teka ya ba 2 temps boté vraiment ba sorta maputa presque nyonso ba pièce na bino boté kango na combien? Toza na demi hollandais na 26 000, toza na demi sipé na 25 000, toza na javé na 15 000, Itibot 18 500. Ba prix ya maputa yango wana baza na
demi super oyo eza na 25 000 francs congolais. 25 000 francs congolais eza déjà na 13 dollars. Et bongo bazape na ba demi hollandais oyo eza déjà 27 000 francs, eza déjà na 20 dollars. Baza vraiment na ba maputa kitoko kandenge na otai koloba biso la personnalité TV to lakisa biloko kwa mabete to lakisa ka biloko kwa kitoko. A to lakisi bino ba maison ya couture to ko tika bino bongo te bo telengana. Yango to yaki bongo na boutique to pe na maison ya mama Charlène pona ko lakisa bino ba maputa kitoko oyo bazali bongo koteka. Okoki kolakisa na balandi na biso la personnalité TV maputa na bino obozo teka oyo lobi wana ke misusu eza na 27 000, misusu 25 000 francs, misusu 18 000 francs. Est-ce que okoki kolakisa biso yango tomona? Oh, ils ont les poutines. Demi hollandais. Demi hollandais, ils ont combien? Ils ont 26 000 francs congolais. Demi hollandais, ils ont déjà na 13 dollars. Ils ont ma pouta mo yaki toko kandenge to ebisa na bino na la personnalité TV jamais to lakisa biloko mabe to lakisa kaka biloko kitoko to moni bongo liputa na biso balakisi biso eza bongo na 13 dollars oyo ezali demi hollandais eza vraiment liputa moko ya kitoko. À part liputa oyo demi super lakisa biso demi super bandeko balandi bamona vraiment oyo eza demi super botiango 25 000 francs congolais. Donc 25 000 francs congolais et ça déjà na 12 $.5. Et ça 12 $.5 et ça vraiment ba maputa moya kitoko yo mutolingo tongisa elamba ya kitoko ndenge touti ko lakisa bino pa ba couturière ya solo bilamba kitoko yango oyo baza vraiment koteka awa na kati ya maison na biso okozala jamais déçu parce que sorti ya maputa nyonso ezali oyo yo okolinga ça dépend ya possibilité na yo mama liputa oyo yo na simbi eza na ba bleu liputa wa kitoko oyo boti yango ba combien et bongo oyo eza combien eza marque ya liputa nini et oyo eza bongo Java mama na biso ti ko ebisa biso batiango 15 000 francs congolais donc oyo eza na C ya 10 dollars soko lingi ozwa liputa oyo na 7 dollars okozwa yango déjà to moni pe lisusu ba détend oyo eza détend je pense et bongo détend obotiango combien 17 000 francs congolais et ça à peu près même prix de nauti koloba boko zoyango na moins de 10 dollars avec 7 dollars 8 dollars ozui liputa na yo ndenge olingeli baza vraiment na ba maputa kitoko obozala jamais dessus baza na baya mado oyo to moni oyo eza bongo ya mado o to moni eza nkoi ope eza ya mado oyo eza bongo détend baza pe na liputa mususu likolo awa babengi yango nguba en tout cas baza vraiment na sorte ya maputa presque nyonso baza na maputa ya ndeke baza na likasa ba dessin moko ya kitoko oyo bokozala jamais décide yo mtolingi osomba liputa olingi otongisa benga na la personnalité TV tola kiso esika kitoko oyo osomba liputa na mbongo moko ya mukie osombi liputa pe to memio ti et pas couturière yo moko otongisi kande na ebisa bino non mema bino ti nati nazokoba toujours ko mema bino ti nati non la kisabino babiloko ya kitoko po bozala jamais décide na kati ya la personnalité TV. Ok, tozo continuer kandenge tolobaki tozo continuer o eza bongo troisième maison na biso esika wapi tozo lakisa bino bilamba kaka ya kotonga ndenge tozaki na maison liboso tolakisi bino ba modèle ya mibale pe tolakisi bino de même
ya misato tolakise bino bongo bisika oyo bokoki kozwa maputa ya kitoko mpona otongisa elamba. Ebongo tozongi na 4e maison na biso to po eza 3e maison de couture, mais eza 4e maison na kati ya émission na bino ya mokona lelo obolinga kolanda mingi na la personnalité TV elongo na Vinicia Ntimba femme noire femme africaine pièce contre pièce kandenga lobara en même bino ti na ti mosalaka kitoko wapi tozo continuer sans plus tarder tozo sala ba découverte lelo elongo na bino ensemble to yeba mokolo maison o azanani maison eza kombo nango nini mbote madame mama tolingi webisa na balanzi la personnalité TV kombo no nani et puis ozanani awa na kati ya maison na yo pe kombo nango nini na sepeli ko yamba bino me kombo nanga madame Elia maison nanga pe kombo nango chez Elia. Biloko nini vraiment o botongaka na kati ya maison na bino ya maison Elia chez Elia biloko nini vraiment o botonga qu'est-ce que botongara beaucoup plus bilamba ya basi to bosengisa po awa na kati na moni beaucoup plus ba robe ya kitoko bilamba beaucoup plus eza ya basi est-ce que botongaka ya basi to botonga nini et totonga ya mibali totonga pe ya basi et dépendre na choix muto akolinga yombi to salela yi à peu près babilamba na bino botonga ngo pe combien parce que balandia la personnalité TV balingara baye bana précision tango azotinda mbongo pona tonga eloko ayeba ke nakoki kotinda autant pour que na tonga elamba boy eza midèle par midèle loka barobo eza na sima na biso tozomona to banango peut-être $30 muto solo li musu pe $35 muto solo li a dépendre selon modèle muto zolinga. Ok, on a tozaki na madame Elia yende ya bisibiso ba biloko eza na sima ba robo kitoko bozomona na sima eza beaucoup plus ba bandango ba $30-35 au débattre mais ko débattre mingi te poza biloko kitoko et bongo na o etali ba mabaya botongango pe ba mabaya o ya qualité loka mabaya papa zo filmer kuna to bandango peut-être $10 oye kota biloko ebele mo pe $15 mais oye kota na ngwe lokote to kita na se to solo la kaka alobi na biso ba mabaya eza babandango na ba $10 a condition somba liputa na moko $10 wana lobi wana eza te ke $10 ka $10 osomba liputa na yo ye autongela yo to mona ba catalogue aza vraiment na ba modèle ya ebele aza na ba catalogue ya kitoko ezo dépendre kaka na yo ndenge olingeli kotongisa elamba na so pol nyo tongisa elamba ya 100,000 onga na tongisa elamba ya $50 ça dépend ya tusi to pe ya biloko oyo kolinga ekota na kati ya elamba na yo ebongo madame yebisa na balanza mso ya la personnalité TV okoko yebisa bango nini na o etali kotongisa bilamba parce que baza beaucoup plus bato baza libanda mboka ndenge nini bakoki kosala pour que batongisela ndenge kana loba bata la maison na nga ba mona bilamba na nga ba préférango ba consommer ba benga biso to ya mabongo mabongo ofungwama wana ezaki bongo madame Elia aza peye mo côté aza na batu na ye na ba élève na bandeko mususu ba collaborateur oyo ba travailler na bango ensemble aza na papa kande balobaka parité esika mwasi azali mobali pe azalaka tomoni pe papa mbote papa yo beaucoup plus na kati ya maison Elia oza vraiment nani bo ngana za broder nga mutu nasala ba dessin oyo ozomona bilamba na barobe eza mabaya nasalaka nyonso do dessin nyonso koyela nga na osalango ebongo kombo nani balanza la personnalité TV bamona que na kati ya maison ezala kaka bana mibali ezaka bana basi te mais eza na bana mibali kombo nanga papi frère papi moni bongo frère papi ye alobi aza brodeur ye musala na ye ezalaka ko brode a brodaka ba marque nyonso ya dessin o bozala jamais dessus so moni olingi otongisa elamba o bata broderie bango bakenda na bango musika te ona kende soki na wenza liberté ona kende soki wapi bango bakenda musika te parce que baza na machine na bango o ezosalela bango mosala kitoko oyo wapi siko papa nanga balanzo baolandao ba musika bazali banda mboka oyebisa na bango ni appel nini okosala na bango
Bon, quand ndenge madame alobi, biso tozana posa na bango. Baya ebele, comme ça to sale la bango musala ya bien. Po biso to sala musala ya bien ah. To yamba bango penza mabuka ya fungama. Bon soki mutu alingi atongisa pe babilamba na ye, atongisi botindeli eke libanda mboka, est-ce que bosala ngo pe na facilité? To sala ngo mbala moko. Do problème ezate. Merci Balanti à la personnalité TV. Tozoko ba tozabongo na kati ya maison na biso, maison chez Elia. Tomoni bongo babilamba kitoko o madame na biso azosala aza vraiment kotonga aza ko créer pe ba midèle ya ye moko o tomoni likolo misusu eza ba midèle o ye moko a créer misusu eza ba midèle o bazui na catalogue. En tout cas awa na kati ya maison na biso Elia soko ye ba mama na ngabino batu boza libanda mboka basi ya kilo ba femme africaine ya solo balinga balata bilamba ya kitoko tolakisi bino maison ya ngoyo benga na la personnalité TV ozala jamais desi boyebi kande to sala kaso sepel neloko obengi na la personnalité TV Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce ya le mbarana etendenga lo baramema mino ti na ti no ya na oti na kati ya maison Elia yomoko oponi modèle ndeka to sala ka otindeli biso photo tindeli biso image en tout cas to sale la yo yango kaka na ndenge oyo kolinga pe okozwa elamba kitoko okozala jamais desi et ça la kitoko bande ko na biso pe ba congolais to consomera beaucoup plus babiloko na biso pe ya Congo talaka ba ara kitoko bande ko basangani pono sala ka biloko ya kitoko pona kolatisa bino en tout cas bozala jamais desi na kati ya maison chez Elia. Merci à trop Nabino Balanti Nabiso la personnalité TV Nabi Bongo bozalaki ebele to pe boze ebele pona kolanda émission Nabino obolinga kamingi à la personnalité TV elongo na Vinicia Timba femme noire femme africaine pièce contre pièce moi sozo sala mosala ti nati azola la pongite mosala kitoko o wapi na la personnalité TV Bongo sans plus tarder na pesi bambote ebele na MBC bazabaka na mo général John Kimbambu sans oublier Arlette Matoko Lisu ya Nzambe sans oublier Badiva Westwood ya Givua Mama Boko Banki na kati ya London City et bongo na bosanité mère boss ya la personnalité TV Mama Doris Lema moi si a motema malamu mama walingara toujours na kati ya la personnalité TV bazala kitoko bazo ba image ya kitoko sans oublier caméraman na biso ya makaso sala ramosala kitoko o abende la kabino bilili ya kitoko ezala ki bongo na sima caméra metiti mayende mutu azo sala pour que bozwa ba image ya solo na pesi bongo ba mbote ebele na famille timbanga na bino tomonani na émission oyo ezali ko ya boko ba bongo ko s'abonner ba remarque na bino je suis là pona ko yamba yango bino tomonani bye.